original. Bonsoir, bonjour na mutunyo so ya rozo occasion ya kolanda video ya mama bijou na mukola lelo ngande kola bilo ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Mama bijou d'or ka ande na lobara se bo moninga bo seke na ko betela bino lisolo ou bien na ko lambela bino. Lelo mama bijou d'or ay ko lamba te, mama bijou d'or ay ko betela bino lisolo comme na prometa ki bino vendredi eza jour ya masolo. Lelo vendredi mama bijou aza lisolo ya ko beta. Bisolo nanga nazo beta lelo euti na Belgique et pas ndeko na biso moko ya mobali apesinga lisolo na ye alobi mama bijou beta lisolo nanga kande na lobaka nga naza bijou d'or mama bijou d'or abeta masolo mama bijou d'or azozela ba masolo na bino mama bijou d'or azala émission na ye eza chaque samedi ezali ya promotion ya bastar lobi bozala wana bozela émission ya promotion ya bastar. Mama bijou d'or aza émission na ya ba amse ezali chaque dimanche en tout cas naza ko inviter bino bozala vraiment liboso ya ba télévision na bino ba téléphone na bino à côté pour na kozela émission na biso ya ba amser. Mama bijou d'or aza ko inviter mutu nyonso tout wazo luka mwasi wazo luka mobali contacter mama bijou d'or solo na mama bijou d'or apeso ba condition nini ko sala vidéo pour na otindela e pour na akotisa na émission ya ba amser ce que sali émission ya ba amser ozala jamais dessus. Star nyonso tout ozotalanga mama bijou d'or naza besoin ba demande na bino bokotisa ba demande ebele parce que promotion mama bijou azosala bino eza nango ya ofele okofuta mama bijou d'or ata un likuta te donc mama bijou d'or azosala nyonso tout yemoko ya ofele yo il s'agit ka sala vidéo tindela mama bijou asala lango émission donc mama bijou abeta masolo nde na lobi na bino masolo nanga ezala mingi ya ba conseil ezala ya ba polémique te. Mama bijou d'or lambaka lamba ba recette ya ba mindele ba recette ya ba tumwindu na mutu nyonso tu okuta na video mama bijou pona mbala ya liboso mama bijou d'or za ko inviter au s'abonner na Bidor TV ozala jamais déçu au s'abonner au fini croche moko ezana ya ngonga église au tiège moi j'aime mama bijou d'or naza besoin ba commentaire na bino parce que ba commentaire wana ndem tezo pesa mama bijou makasi pona ko sala musala na ye en tout cas bo continuer ko commenter bo continuer ko tiaka ba j'aime bo continuer ko s'abonner na mutunyo surtout ko kuta na vidéo s'abonner te bo s'abonner massivement na Bidor TV bozala jamais déçu soko kimi masolo okuta na kolamba okimi kolamba okuta na masolo donc okuta na makambo bien oza célibataire kokozo pe chance na kati ya Bidor TV oza star mama bijou c'est le promotion en tout cas lisolo nanga ka ndenge na lobby euti Belgique yende konanga moko ya mobali ndeko nanga ya mobali abengi nga lobi nanga mama bijou en tout cas nalanda masolo na yo ndenge obetaka en tout cas na sepeli vraiment obeta lisolo oyo lokola yo pesa ba tout conseil betana no lisolo oyo pesa ba jeune fille o non babalité conseil ndenge nini avant mariage na après mariage ndenge nini mutu akokiko se contrôler ndeko nanga mobali ya lobi azali na azalaka na copine ye moko alinga copine ye trop bazala na Belgique bango nyonso tumi bale copine ya za mona muluba bala baluba nde babota maraba na msusu nzoto kitoko pembe mwasi kitoko mwasi nzoto mwana bien abi copine ya linga copine ya kitoko copine ya za muluba za na muluba lubo ya pembe aza vraiment kitoko alinga copine ya wana mais makambu copine ya wana salaka donc akomi ko baye copine ya parce que copine ya wana asengaka trop. Alobi mama bijou copine nga to sali na 1 année et demi. Copine nga wana asengaka mingi copine nga wana ayebaka te ke mutu azangaka. Nga la sina kuti copine nga la sa leki déjà 21 à 22 ans azokende alekaki déjà ba âge wana parce que azokende déjà na 24 ans. Copine nga wana nakutaki asilisi ba classe na ye alingi musala te. Donc alingi kaka kovanda na katikati ya ndako na bango mama na bango alinga apete asala ba misala parce que musala atangela classe azwaka musala te avandaka na ye wana adepanaka na ba parents na ye mais mingi vraiment mama na bango agataka ye papa na bango pe agataka ye nga pe na pesaka na ngai mbongo mais vraiment ekomi koleka na komi vraiment ko baye ya ona lingi na
ya on appelle sur lisolo mama bijou mekana ni kobeta lisolo oyo to mekana ni koyoka batam ba commentaire ko kozala na se ba to ba commenter na mekana ni koyeba idée na bango soki ba oloba nini parce que nga vraiment na komi kolemba copine nga malgré to sito umeli to message famille na ye ba yebi nga famille na nga pe ba yebi mais copine nga asengaka trop mama bijou soki asengi mukie na moi c'est que asengi tam susu 10 fois. Parce que no sengo ba bloa mike moko ya mso no peso kutuna kanda o tam suna ndako na bango bazanango. Copine nga wana avanda na suki 2 semaines te. Copine nga sala na suki 10 jours. Et ko kaka 2 semaines te soki umel peut-être 2 semaines mais umela na suki ta ko sala suki par mois ata 3 fois. 3 fois on a pas que des cas dans salon de coiffure. Azala na bakabelo nga changer. Tantôt lingi kabelo mukuse tantôt la buya mulai, tantôt boy, tantôt changer en teinture, tantôt c'est bon on sur toi salon de coiffure kaka ngai. Mbambo nga ba teinture na, mbambo nga bakabelo na copine nga senga ka trop. Donc naza na économie te pour na copine nga. Téléphone nyo sur toi sika ko bima. Ye alingi ka azala nango me ngai moko nazo tambola na ba téléphone ya mabe ba téléphone na nga kutu tam susu donc soko pesi tam susu mwana 10 ans ko kiko boya nazo tambola na téléphone na nga ya mabe isaji kaka na ndima allo eza na internet nango nga pona nga ekoki nga na kende musala te me aza ko tia ngai mal à l'aise moi kutu na kangisa mbongo na kende ko se présenter pa ya famille na vraiment normal bo ezate parce que tozaka na ba copine mais famille na bango eyebi ngai. Nani na sali ata geste ete mena komi vraiment ko baye na komi ko mona penza moi si oso nga la tie na ndaku azali bon si moko akomemela nga toujours kaka ba dépense aza moi si ba dépense aza moi si économité ata opc par mois opc 300 400 ekosila nzoka epa na bango mama na bango asomba tout mama na bango donc asomba bloka ko liate asomba bloka ko melate mais opc argent de poche ekokate. Maman bango pas pesa kaye quelque chose mais vraiment nazo comprendre te mais kana nous ko beta lisolo oyo donc au pesa pena nunga conseil au pesa pe bana basi o bazana ba comportement ya bongo conseil parce que quand ndeto tambola raboye na yaki ko kuta lisusu na fi moko boye ngala fi wana to sali au moins 6 mois to sali au moins 6 mois. Donc na linga qui était ngala moi sina to stoko si une année tellement copine ngala ko senga trop na koma ya moko kima ko baye msusu na za besoin otambola na ye ko proposer ata msusu ke samedi to kende place ba yebso le binane la baté et bien bana ngale ka te bebaki ni fina na posa la ta vert na posa la ta rouge na posa la ta bleu donc ko senga yango na juif ko fi moko boye na komi na kutu ko kima copine nga wana ya kala fi o na juillet pendant 6 mois asa na kitoko neti copine nga ya liboso te donc copine nga ya liboso za vraiment présentable soko moni penza bo ndire mwana métis nzoka za métis ta na kaka pembe ya baluba mais aza kitoko aza vraiment kitoko donc oh na juillet azana eka moi si parce que moi ça mabe azala raté mais moi la moi si moko asenga kate na 6 mois ana to vandi na ye donc moi la moi la senganga eloko te mama bijou na zo biso makambu ya solo nga moka mtu na kome kolo na banda koma kolo kia pokozo benga ngai te oh non na za internet ya libanda te mikolo na sombi ta msusu nini te na obenga oso na komi na ndako mona nga moko ka na website na lobike oui pesa nga numéro na ya compte na sina sali au moins 2 fois pesa nga numéro na ya compte na meka kasi ko viole mbongo obe se to kutani kasi na opesa mbongo ya unité mona moso na senga ka te na famille na biso kutu bakomi kolinga ye parce que na famille na biso basi ba yeba comportement ya mwasi na nga ya copine na nga ya liboso na modèle azo faire souffrir nga mbongo na nga ya salaire nyo surtout ekende kaka epai na ye moyena se préparer te pona na kende ko se présenter pa na bango moyena se préparer za te pona kende ko bala ye parce que mbongo to ya salaire aza ko silisa yango mama bijou na lembi mais franchement mama na nga na linga ka ye na linga ka epande attendre na zolo ba biso ka kutinga na o na juillet sika o parce que tozo vivre na biso kaka donc ce ka senginga na kanga pe mutema te mais ngamo sekonde mtu da komi ko galérer ngamo na tikala na mbongo te ngai moko mona tam susu donc na tambola na peka na ba abonnement na zaka na mbongo na ngai abonnement mais na zala na eloko te likolo na ye soki aye na koka pe kokanga motema te na zala na parce que na mona ke bien aza kitoko so la bien aza pe tendre lo bara kitoko donc alambara na ye pe ayebi pe ko sala misala ya ndaku mais
kosenga lolombo. Lolombo donc kosenga eleki mama na ngai. Mama Bijou donc o nazana ye wana o nazuye mwana mwasi wana on dira za complet. Sauf que physique na ye boye o wana mususu aleki ye mais o pe nazuye respect. Alambaka pe bien asenga kate donc nakanga pe na mobulu te o wana pe ya liboso nakanga pe na mobali te nakanga pe na soupçon te azala pe respect makambo nyonso tu meloko ezoboma kaka kosenga donc différence na bango ezali kaka oyo kuna aza vraiment oyo asika aza vraiment kitoko mingi te oyo ya liboso aza kitoko mingi aza kosenga mingi. Mama Bijou nasala nini donc ndeko na nga mobali alobi asuki alingi copine na ye mingi. Copine na ye wana pe oya liboso alinga pe garçon wana parce que nanu akanga à part kosenga wana nanu garçon akanga na makama mobulu te oya sika pe bazui mwana malamu mais aza ba qualité ya garçon oyo abetindeli ngai lisolo te alobi vraiment aza ko forcer bolingo ya makasi mais motema na ye ezaka na oya liboso sikoyo bandeko langa boyoki lisolo tokosala nini na likambu oyo parce que ndeko na biso ya mobali alobi tosunga ye topesa ye conseil asala nini. Bon nga mama Bijou eloka liboso na lobi na pesa ki ndeko na nga ya mobali na Belgique conseil na lobi na ye na lobi o oboya mwasi na yo po na sengaka bapesaka conseil pesa ye conseil mekana nikosola na ye loba na ye mama nazali ko nazolinga na bomba mbongo pona ya na bala yo il faut tozalaka na ba économie mais kana kopesa ye conseil abi mama Bijou nyonso tu na sala na yebisaka ye na lobi vraiment to mekana niko mote oso komi pe mukolo bientôt okoma na 25 ans na ndako na bino baboye donc ndenge ezali boye na mekana ko se préparer ngapena na posa ko bima et pas na biso malgré la sala na mais nazo vanda na pas na biso na se préparer na zota moi studio to bima to mekana ko épargner mbongo pour le moment donc ezaka liboko moko ya ngai ozo sala te to mekana ko épargner na yebisa na modèle nyonso tout ye mwana mwasi wana ayebi ko épargner mbongo te ayebi azana ye na azali na ye na esprit ya kobomba te mutu akendeke magasin mikolo nyonso garde-robe etonda lokwa lika mususu sac à cher nde sac à cher sapato à cher nde sapato à cher ba bijou fantaisie la taka ya kombo na pesa mwasi nanga copine nanga na conseil mama Bijou ayokaka te na sala nyonso ayokaka te na koma tina pona solo na mama na bango azwango kaka a légère bongo sikoyo mama na bango chrétien elongo moko boye on se présenter pété ngati ana ko se présenter ndenge nini mama tala na tangi ko mwasi nanga linga même pas to bomba mbongo mama na bango azwango na ba aventure mama na bango azwango na apesa ngo penza kilo te mama Bijou na sala nyonso na pesa conseil mama Bijou siko na sala eloko na ngai liboso nga mama Bijou na solo laki na linga na talisa na ndeko na bisa mobali na lobi ndeko na ngai ya mobali pesa mwasi na conseil ko boya mwasi kaka pona asenga mingi te mekana nko solo na eta msusu ayebi te kasala mabe ndeko na ngai mobali alobi mama Bijou na sala yango na kende ku te pa mama Bokilo na meka ko yebisa mama Bokilo mwa muke mais mama Bokilo a comprendre na ngate parce que ça peut genre maman bon pas lingi vie Alex en tout cas ngala pesa conseil na beti lisolo ya ndeko na biso ya mobali aza na Belgique azo souffrir alingi mwasi na ye mingi copine na ye mais copine na ye eloko ezo déranger bango po bakende ba avancer eza kaka copine na ye bisenga senga o balobaka ke bisenga senga donc asenga tala te téléphone en rosa na téléphone abi banda to yebana mama Bijou asa changer 3 téléphones 4 téléphones na une année et demie wana déjà c'est beaucoup parce que ba téléphone oya kitoko okoyi osombo sobi téléphone oya kitoko beti na penza 2 ans o beti na penza 3 ans ya yo ba téléphone ya kitoko wana ekoma nango mingi na ba garantie ekoki kokoya epasuki okei ba sali ba changer soki ndenge nini. Donc pourquoi na mobile ayebi na une année ce qui est 2 mois ça na changer sur 4 téléphones
eza ebele. En tout cas conseil mama Bijou alingi siko apesa na banda kopesa na conseil na ndeko na ngai bandeko na ngai ya basi oyo ta mususu na lobali te ta mususu na kati ndako ya libala oza na ba comportement lokola ndeko na biso ya mwasi aza na Belgique. D'abord kitoko ya mwasi ezala complet na makambo ebele. Kitoko mwasi eza te kaka pona kitoko ya nzoto ya poso nzoto ya kimunene ya soki ndenge nini misu zolo non. Kitoko mwasi eza na makambo nyonso surtout na kati fo kokisanga après obimi mwasi kitoko. D'abord makambo ya kosenga wana eza pe parmi eza pe na kati. Oh, il faut moi ça zala nango. Moi si faut zala na dignité. Moi si asenga kate. Moi ça zela ba piaye. Malgré mibali pe mususu bazala ke ozo zela ba ozela pesa aspesa yo apesa yo te vanda na yo bongo. Vanda na yo bongo yo mo mutako yeba. Si tout ozana mboka oye bandide mo comme que moi ça sala mobala sala. Moi ça luka mobala lukaka. Moi ça senga ambongo te. Moi si za na dignité mibali mingi babala basi na bango batia bango na bandako pona ba témoignage wana nazala na ba copine 4 5 ben na tali penza na ba copine nga nyonso mwana mwasi oyo asenga kanga te ata na tiki bambongo na nga place wana aya okuta oka ndengwana mwana mwasi ata mbongo akoka senga kate basi mi bazwa ba mabala pona comportement wana ya kosenga te mobali mususu pa za wana kokozala zana yo azo meka yo aza ko tester yo soye amona so za mwasi ya lokoso likambo ya kosenga mbongo ebebisa ba mabala ebele en plus toza na poto na Afrique to ikoloba ke mwasi wana za zo senga mbongo pona akende ko sauver libota loko kolia ezate na poto o mama la bino so mama la bino azanga kopelisa moto te balobi osombaka eloko te na ndako oza mwana lokola bana nyonso tu na kati ya ndako ya ba mama na bona poto bongo pourquoi okoyi kokoma tina via osenga mobali na osenga otala te soko sengi mukese na parmo sengi du fois pourquoi bandeko na nga ya basi kosenga ezali défaut mobala rozwa yo na valeur te yango nga na pesa mutu conseil na lobby d'abord compter na yo zala sir na yo zala sir na yo ba témoignage na yo ki mobali penza okenda bi ke mwana moso na senga nga mbongo planti te asenga nga mbongo mafuta te asenga nga mbongo ya ilamba te et puis na tikala ko pia ete ba mibali mu mingi baza ba otambo na nzela ba ko témoigner mambo bongo moi si na lobaka zala sir na yo bana ya lelo mama Bijou apesa abino conseil compter na classe na yo compter na classe na yo mobala zala na salaire na ye yo poza na salaire na yo donc ce qui apesio c'est bon quand ndenge koma bongo ke na suka sanza bo sangisi mbongo bo futi ba facture bo sali projet là c'est bon mais non ke o banda ko dépendre bando vande ko kangi maboko zo dépendre na mobali non ko sala yango te za ba erreur mbana ya poto botanga la bino classe moi ça ozalaka na moi salaire na yo ko kipe ya mobali te soki akobakisa ezala likolo ya oyo za oba sala ka ba cadeau ezala kitoko makasi cadeau pe ya kosenga nezala mabe cadeau bonga na sengi te opienga wana nde cadeau mama Bijou nazo pesa bino bandeko na nga ya basi conseil mobali avant abala yo zala na maîtrise kosenga ka mbongo te tika ye akanisela kayo soki osengi seki eleki ube mukolo kosenga ye mukalobi mais moi na moso asenga te loko asengi we seki c'est grave ozana problème mo ya makasi tamso ndeko za na poto ba avocat ba nini il faut mobala copain na yo a contribuer ba biloko bongo de mobala kokoza na ke oui c'est vrai azana problème tika na contribuer ata mobala azana ngote copain azana ngote beta mutu akei alukeli mbongo apesio botika kosenga kabelo pe bakoma na bango kosukola basukola kabelo nazala kabelo moko awa na ebite so esali kombe de mbula ozona ekomika mabe ozwi asiko baki c'est komika mabe ozwi asiko baki c'est zo bakisa makaka ezo bakisa makaka bakisa manango kaka basukola kabelo periki basukola ngo salon de coiffure na d'autres ça la même chose 2 mois 3 mois keneno pe salon te
mais toza na mbongo eza nango esa nango elote ba perruque pe comment on a consommé ba perruque na D4 na sikola eza yanga eza ya mutu te na ke ko defate ko pesa na perruque na lata non yanga to sukola la biso ba perruque to sukola la biso ba plante suki ya maboko atata tukanga suki ya maboko ezaka 2 semaines et demi suki ya maboko banzo bebati koko sala ta 2 fois par semaine pourquoi 4 fois na semaine chaque voilà ce que ngelo bani chaque semaine suki moko en tout cas vraiment totika basi bande konanga ya basi totika ko senga mibali mbongo mobali muso akobaye yo ka pona lolombo moi c'est soka leki ko senga ezala kitoko te ndeko nanga ya mwasi na Belgique tika ko senga soko okuta ina video balogo za muluba ozali pembe oza na copain na yo nanu bo balalite donc copain lobby que trop c'est trop zo senga trop dîner parce que ekoya ko bebisela yo libala mobala komi na baide mabe mobala sa azu copine mususu eloko ezoko kwendi ko zongisa yeka mwa kiesi ma kitoko na yo kitoko eza nango flair kitoko wana soki oza na ba kali oza na ba makambo mususu ya mike o mwa sazala nango te mona na te d'abord so ba bantu bijou na senga na tembe kitoko ngeza sauter moi s'il faut la dignité aux la fière na yo o lobaki naza nango ya mukie eza ya nga so mobile opesanga opesinga so opesanga te je m'en fous na mbongo na yo c'est ça moi si et puis moi si ya poto na batango na biso kutu to kolaka wana na kini vraiment nani mama zolamba papa zolamba ata na zwi na nga yo copain ata na zwi na nga chérie na tina mbongo no te na ke nango wapi na tina mbongo no te pa na msuba lambaka elingi pe koloba teke bandeko na ngai ya basi soki mobali azwi yo opesi charge na yo nyonso tuna ya yo na ya famille na yo latisi na mutu na non ça se fait pas esalamaka te parce que ye pe aza na makambo na ye awuti kosilisa pe classe sika bandi musala mwana bato il faut ashparen a bomba mbongo abongisa avenue mpona aya abala yo mabe eza wapi mwana mpapa wana aza na posa abima na ndako ya bapara na ye azokoka te mama nini yango akokolingaki mwana nga asilisi classe azwi na ye musala azwaka copine moko asengaki mbongo tous les jours tolobaka bongo mama nini yango akokolinga mpona baklasse omwana nanga banda ekolamuka banda ntongo nde babanda ya classe so na 3 ans mwana bandi obanda classe abandi classe ti kolamuka na malili na nini mwana azolamuka classe na azolamuka so alamuki reta alamuki tamsu 7h 8h oyo amike soki bakomi mikolo soki alamuki to balamukaka ba 6h chaque 6h mwana aza debout akei classe asisi classe na ye abandi azwi mwa musala na ye après azwa copine moko boye sopeka pesanga kabelanga ye mutu asisa pasi na ozwi ba charge na yo nyonso to latisi na mutu musala nini yango na nini na poto oyo yo koki kosala te soki osilisi ba classe ozomona musala soki osali soki enani aide infirmière soki nini soki musala eza te change ata nini mosusu sala kota ata na magasin teka oza mpe mwana poto koloba français kitoko ata na kese kosala opesa mwana ya bato ya mobali ba charge na yo pourquoi garçon na lobi ye moko alata ba pantalon moins cher yo zolata ba pantalon cher mpona nini mama bango abotelaki ye yo tika okomisa mwana bato ya mobali esclave bo biso so toza na bana mibali non ça fait mal donc bana basi bandeko na ngai ya basi o baza déjà na bana bo bandi kokola bopesaka bana na bino conseil ke soki ozwi copain wana ye mpona kosisa ba charge na yo te akuta yo déjà yo moko oza bien oza posé osala mosala na yo après copain wana akoki koparticipe na eloko kozwa mwana bato ya mobali kopesa ye ba charge bamikumba amema na mokongo na ye pourquoi bandeko ya basi bo changer bana na biso ya mike oyo bozobotama bo changer na Afrique makambo wana eza trop yango basi mpe batuli mpona kisopeka zwa na yo ata te kaka na ata soki eloko mobela butu ata soki mikate soki nini na tongo pelisi makala na yo tekoteki na butu kope na ye bovandi aye posombela ata koka oyambi ata na koka moko après ya kobakiselo mibale c'est comme ça c'est comme ça ezate ke soki ngana soki mobala lingio il faut kuzwa ba charge to tala mutu na ye pourquoi ezalaka te
ezala te bande quoi basi vraiment bo changer ba comportement ba vidéo na ngeta la partout nayebi ke Carrie Dougala full option na Afrique du Sud orota la vidéo oyo mekana ko partager na pesa ki sujet wana lelo na tongo na groupe na nga ya na groupe na nga ya ba amser. En tout cas, merci beaucoup na maman Karine parce que au répondre, merci beaucoup na notre star nga la rotia voice na yo batu bakoyoka soki pe ta ekozala soki pe kozala te na koyebisa bango mwa mukie makam oyo yo olobi pona bango pona kopesa ka conseil pona sujet oyo. Maman nga Karine partager vidéo oyo komisa vidéo oyo na Afrique du Sud mokili mobimba etala mwana mwasi okoki jamais kopesa mobali ba charge na yo sala impetu rien ye aya abakisa mibali mususu oya mitu esalaka apeso mbongo tuno te yo moko toloba e mwana mobali akananga olingo sala bijou zona mbonga suki ata moselinga sa maba sala pete bijou pardon bijou tokeno na mona ki moi eloko mo bena sombelo bijou sala boye bijou zwa mbongo ba c'est ta provisoire biloko kolia ça fait du bien. Ça fait du bien ce moi ça zo senga te ngelo bateki azala na posa na ngotazala na posa na ngome akola bongo te parce que ezala rappel éducation ko senga ezali éducation ndenge bakolisa mutu parce que koko za la mona musu bazana bana musu bazana bango ba bola numéro 0 mais atsenga mobali mbongo ta okoka te parce que eza éducation mutu biso ba mama ya biso bakolisa biso très bien mama besa merci sikozali akolisa nga très bien mama bijou ebindeni basenga tenga senga tena sengo na likambo. Donc il faut mobali okanisa ka mwasi na yo soki mobali oya kanisa ka te bundala na oka soko lingie bongo pesa ka epeka conseil batala na sala pe na zape mutu na za tamsu na besoin vernis na zape yam suta na zala mbongo mais moi o na zala mbongo te mobali ngo pe ako comprendre yo kaka likambo surtout basolo la mais ya bande konanga ya basi vraiment oyo kozala na ba caractère wana surtout avant le mariage mobali nano abali ote mingi mbali mi ba dégoutaka a dégoûté abi o mo sa ba problème mo sa bisenga ta kutu na kati ndako ozala na eka bongo ata pe soko bombi manzako koti na kati ndako bandi mamba bisenga mobali pa ko baye yo parce que oyo eza tanga ba mama na biso te oyo ezalaka ke mama banda vanda na ye ayebi na ye ndeni baluka mbongo te. Maman a biso atikala oteka te maman a biso akoka commerce te maman a biso asala te maman a biso asala eloko te avant da papa a biso apia ka mbongo wana eza makambu na bango makambu tangu na bon siko ezala te siko chance wana eza mukie au moins que bon je sais pas na ba Congo kuna mobali ba mibali musu batikala na bango azuyoka na se ya lokoti ya bongiso na famille na bino mobimba bongiso bazala na bango bazala ba mibali abo batikala bazala susu mingi te batikala mukie. Sur 10 bango za la ta 2 mibali mingi koma kaka akuta yo misala ozana déjà bien ndo zuma place donc bande konanga ya basi totika kosenga mobali soki abali yo te il faut zala na ba réserve ma pasi da onyo surtout koyebisa yete ye moko so azama yela omona ki moi so banda na zoye a changer na esuki te moi so pe banda na zoya changer bilamba te akanisa wata na bongo ye moko apia yo ezala lengi makasi et puis mbonga mobali ezala goût soka pesi na volonté na ye moko ezala kitoko ki osenga ke na makasi totika kosenga ezosambwisa biso vraiment ndeko na biso ya mobali leli etake mama pe abana mibali mama pe abana basi je suis na kati ya millier donc nazo pesa bino bana na biso bandeko na biso ya basi conseil etake votre sœur votre maman na kepe côté bana mibali même chose naza mwana na botami na famille ya bana mibali naza bana ya mibali donc c'est comme ça ça fait mal maman moka bota mwana na ye mwana na bano ça ila ka moi ça ila asa ka moi si de ye vine la par terre au moins que yo moko za na babulte yo moko so za na babulte moi ça batoza na na problème te parce que okoko pesa témoignage au lobby non moi ça na sengate okoki koloba yo moko za na babulte là c'est autre chose là c'est autre chose que ozu moi si moi ya makasi moi sanga bundara na yo pesa ke lo côté azo sala ba misala na azo sala ba business na azo sala ba misala na mike wana ndenge mususu mais yo kaka mama oboti mwana na po mwana na yo azwa mbongo bomengo na yo surtout aspesa ka moi si yatika la main vide mama mo akoki kolinga ngo te
au contraire mibali mingi bakoma yende va garde-robe tonda asomba bilamba atala te bilamba azosomba bilamba eza na mwana mwasi mosu alata alatini mwa t-shirt na ye ata mwa 25 €, 30 €, ebongisi ye aza na ye bien azobomba mbongo na ye wana ndenge mosusu. En tout cas vraiment mama Bijou nga nanika na yaki kaka mpona kopesa bino bandeko na ngai ya basi conseil botika bisenga senga mwasi azalaka kitoko na makambo nyonso tu wana mpe eza parmi yeba kolamba zala na respect kozala na yo mobulu te kosenga pamba te zalaka propre ata na ndako na yo ata na nzoto na yo moko nyonso to ezaka donc ezaka na katikati ya beauté ya mwasi eza te kaka kitoko nzoto manzaka basili suki soki modèle nini non appelle lombo non ata oza kitoko mingi mobali akubaye parce que mobali abimi déjà libanda ake kozwa fi mususu akomi na badoute kitoko na wana ekomi déjà ko diminuer parce que akomi déjà ko partager yo na mwasi mususu pona ni pona bisenga singa to tika makamba kosenga to zala biso to yeba ilo nini to lingi parce que kosenga ekitisaka mwasi valeur mama Bijou abeti c'était to tika kosenga linga mwasi mobali apesa ko mbongo na volonté na ye soki po kuta na mibali mususu bazana baona samboule abulaka wana takanza ke nazala na mwasi nazaka ekeko tika ebongo pesa ka conseil so za na besoin pesa chance solo la ka na ye ta mususu akoki ko changer ke osenga ka ye mbongo po ye pa botama na mama na ye donc c'est ça conseil sunga la pesa ka bandeko na ngai ya mibali soko kutami na ka oyo ya ndeko na ngai ya mobali oyo akutani na Belgique en tout cas nazo pesa na opesa ka conseil liboso d'abord merci pourquoi tu me fais ça moi na mto saka langa donc soki okutani na ka oyo ya ndeko na biso ya mobali bandana na kopesa pesa na mwasi dawa yango chance pesa ina nu conseil solola na ye malgré ndeko na biso mobali alobi ya sala na yango mais kana nuka kotalisa ye loba na ye mama vie ezala bongo te yo lokwanga na zwi yo yaka pesa ngala nu pesa ngala nu mayele ndeni to ko bima place oyo tozali parce que nazali pa parents yo c'est pas parents tunanga ta mobali nanga ozwaka salaire combien ozana combien to sala boye poto bakisa mbongo mboye koma ebele yakata na bongo moi c'est a chance moi c'est malamu ayela mobali nde bénédiction ke mobali nanga to sala boye au moins ke mobali ngoye mo azala mutuka o kweza mibali musu baza mutu libanga ata oyebiso lobo ozana mbongo ebele somba lopango boyi ata lobi na ye ozala boye faut to sala projet bo alingi te wana eza ndenge mususu mais yo mwasi soko ye pesa na mobali na yo conseil to ye banani ko épargner mbongo pona obalanga to ye banani ko épargner mbongo lokoza na social obibi pa na bino mekana ko bomba mbongo okomi na combien yakala na babulu wana avant ko bandana ko banda ko sacha mona bato mobali na mutu pasi donc pesa somba nini na nge baby elamba ngai na posa elamba boy non c'est pas gentil ça malamu te parce que moi na mobali na donc mibali mingi balinga makamba bongo te parce que ça ko tchaye ba charge moko inutile parce que yo otanga ki mama na yo atangisa ki yo yepe mama na bango atangisa ki ye donc c'est ça mandeko na ngai ya mibali moi si avant ko linga ye soko tali nanu na beauté na ye boya nzoto luka ko tala ta babilo ko na nyonso to amike parce que c'est très important pour moi so asenga boye azamu yibi lelo azo senga yo mukolo pia ete abando fuye ba poche na yo ezana basi mususu avandi na mobala ta mbula atikala kokotisa mobali maboko la poche to na luka mbongo jamais atikala kofuye bo portefeuille ya mobali boye na tala soki azala combien jamais idée na kutu yela ete basa bo ba mingi te basa bon ba mingi te faut zaka ba bijou donc avant ko linga mwasi ozwa mwasi o komati na niveau o bala ye il faut otala nyoso tuana mwana mwasi o est-ce kazalo kosa mbongo mwana mwasi oyo mutalo kosa mbongo pe ba ye bakala bango ye kaka parce que mutalo kosa mbongo kokova na 2 mois te déjà ça sengio donc ba ye bakala bango kaka
tala ye na babiloko wana ya balokoso mbongo, tala ye soki aza muyibi, tala ye soki kolamba moto akoki ko apprendre soki oza na volonté parce que nga na loba yango nga na yeba kolamba te nga na yeba kolamba te koyeba kolamba langa eyaki après. Toi tu fais quoi? Tu veux abîmer mon vidéo hein? Donc koyeba kolamba langa eyaki après. Donc nayaki koyeba kolamba nasina bandi ko bota na boti na si mwana liboso mwana mi balende na yebandi koyeba kolamba. Donc kolamba eyaka nango parce que mingi basala yango azosala yango nanko. Oui, ok, moi là je ko déranger nga la bungi kutu place na koma ki parce que déranger nga trop. Kolamba bayeba kala bango kolamba ndenge ke soko za na volonté ya kolamba okoyeba parce que loko surtout ba apprendre mama bijo lobi muta leki ko aleki balinga na olamba zala te. Azala te biso surtout débuyaka avec le temps muto zolamba olambi pesa biloko batu pe balie. Donc c'est ça maintenant siko na koma penza deux fois te donc na lambaka. Mais na yebaka te parce que pa na biso na bandai ko sala musala te. Mais yango na sikoyo babiloko neti ya kosenga mingi ezalaka soki muto asenga po atika eza pasi kosenga na kindumba ezala donc ezala biloko na mibale po muto atika ezala pasi comme ba prière na muyibi ya ofuyaka mibali baboko na baposhi mobala tiki mbongo yibi mobala okomi kokosa soko boti okomo. Oui mama bijou na lobby soki oboti omono okomi kokosa so mbongo ebungi okomi kokosa bana ngamtu ba yibi ifaza mwana mta yibi ifaza nzoka yo mama mutu okoma koyiba mbongo ya mobali nao parce que ozana éducation te okola na muyibi. Mama bijou aloba likambo nyonso to ezala éducation likambo kosenga ezali éducation parce que mwana oaza bien éduqué jamais akoki ko banda kosenga mobali mbongo pamba sans motif sans problème wana net ya kosomba babilambanga na mona yango eza nango ezali kosomba bilamba eza obligé te mutu fa somba bilamba chaque mois. Likambo ya téléphone mutu kosa na téléphone on ta 2 ans 3 ans pourquoi pas. Donc kosenga copain mbongo mikolo nyonso tout pourquoi parce que ye pas mwana lokola yobino surtout bozali bana. Donc eza éducation soki oza bien éduqué ndeko na ngai moi soki okosala likambo boye te soki posala likambo boye mama bijou lobi ke tika parce que mobala liboso ta mususu aboya yo euta na ba comportement wana oya kozwa mibala ko boya yo ka pona wana parce que oza lolombo grave. Bandeko na ngai ya mibali avant kobala mwasi il faut kotala biloko nyonso to wana kolandaka beauté ya mwasi te parce que mwasi oyo asengaka mingi mwasi alinga ozala na économie te aza mwasi malamu te. Donc mwasi il faut ozala na économie mobali pa koki kozala na problème mbongo mwasi obimisi mbongo opesi ta musupe mbongo ayo te pa na ye moko mutu apesa yo okoma kobalola yango pourquoi pas soki azwi problème obimisa opesa ye mwasi il faut ozala na économie mwasi okoki banda kosenga mobali mbongo pamba te ezali handicap munene. Donc ata oza nango te salaka lokola oza nango ye moko a comprendre que oui mwana mwasi openza azala na problème mbongo c'est ça. Wana ndeza malama azopesa siko na volonté na ye moko ke yo bandaka kosenga kaye. Donc eza vraiment malamu te. Conseil mama bijou apesi yango wana conseil pe na apesa lisu na bandeko na nga mibali obokabaka te oyo ke ozela ata mususu mwasa asenga kayo epi mwasa ngo asenga kayo te boyoka soni parce que mwasa ozovanda na ye wana azana besoin ta mususu pe changer suki azana na besoin ta mususu somba pe sac ya kitoko azana na besoin pe ta mususu somba elamba ya bien azana pe ta besoin ta mususu mbongo oyo uta epai ya mobali ne et ça la paix bien. Donc bon mekape ko kanisa so moi ça zo senga yote lingi ko loba te ki azala na ba besoin bongo tazana besoin bongo mais aza sikonde bien éduqué. C'est ça. Bande ko danga ya mibali conseil mama bijou apesi bino yangwana soki moi ça zo senga yote kanisela kaye yo moko soki po zu moi ça senga mingi meka ko pesa ye conseil avant oboya ye parce que oyo okende ko kutala na ye tam susu wana kutu abandaki ko senga mingi okende ko kuta sikona oya muyibi penza oya yiba rambongo na poche ubo okende ko kutala na oyo ke obimi akotisi mobali mususu na ndaku ubio okende ko kutala na mususu azali penza ke omoni ke mwana mwasi moko ndaku. Donc soki obali d'abord bien a komi na kati donc bozaki na kisheri bien a komi na kati ya ndaku na mwasi moko salité grave. Donc bana bilamba salité bana mutazanga a défaut azate soko lingi mutu na yo
aux yeux na moi défaut net ya kosenga sala na makasi papa na nga na Belgique sala na makasi avant ozwa copine wana il fallait ka kosolola na ye parce que copine wana ta mususu pe abombi na manzaka akoya kobimisa manzaka na ye après. Donc da bandeko ya basi o bazana comportement lokola ya copine wana zala na yango boetina suka ezala teke ozalaki wana ozo sala bongo ta muso yoka kike mobali na wazana na mwasi moko obombi manzaka pona ozwa danu place après si banango obakisi obimisa manzaka na yo zala vraiment exemplaire mwana mwasi moko asenga kate mwana mwasi moko ya lokoso mbongo te mwana mwasi moko ayebi makambo nyonso to ya mabiete mwana mwasi na mikipa na ye moko mwana mwasi na kanga matoi ata bolobi elle s'en fout donc il y a quoi avancer. Donc c'est ça. Conseil na opesa lisusu na ba mama oyo tozoboko la bala na biso il faut ko terre mwana. Oye moni de yebi déjà que mwana yo asala ate, mwana waza na copain et pour ko yeba. Okoyeba parce que mwana zo changer ba téléphone, c'est ça beta lisusu na ndaku pesa e conseil mwana na mususu wana ya mobali azapika mwana na yo. Pesa e conseil atika alembisa. Il faut tout ça na biso conseil mobali aza mutu mobali azali être humain lokola yo quelque part azan ndeko na yo donc il faut pas ce ko zuie o banda ko nyokola parce que ngawana na ko mona oza ko nyokola parce que ozangité ozangité ce que ezaki ya kozanga peut-être to loba ki vraiment fi wana za ko souffrir grave mais mona mobali na pa ye pona obiki sa famille na bino te ce qui ya tango ya zaki te bonde ko bika ndeni likamunga la kamwa yangwana bobande ko bika ndenge ni avaye bosala makasi bosala ka lokola za raté nano donc topé ça ba da biso abasi conseil ceux qui ozui copain ou bien ozui mobali ko zo ba charge na otu ko pesa ipai na yete parce que yepe azali mwana lokola mwana oya yo ya mwasi yepe babota ki na mama donc to meka ko éduquer ba na biso abasi bazala malamu parce que bana mi baoza na problème a na poto bazovanda na bakopete pona comportement ya kosenga ya bisenga senga na lingi téléphone na lingi mafuta na lingi parfum na lingi saki wana na lingi boy ça se fait pas mobali azali arga mutute mobali azali chef ya musala te mobali aza mutu lokola yo. Donc soki ka yo yobi ke ndenge ka nga pe na za ndenge ye pa azali en tout cas makambo kosenga senga wana ekosila et puis ba mama mingi ba ko éduquer bana na baona bandako parce que éducation bandana na ndako na éducation ya mutu bandana pa na bino apo memi on a libala na yo donc bana o basenga mingi nga nazo condamner ba mama na bango parce que bandara peka na kata ndako bablo mike mwana olingi mwana lingi eloko yo surtout azala nango eloko yo surtout azala osala na musala ni osala na musala nini osala o biloko tout ya bien yo zala na we bandindeni zela so bandi ko sala musala na yo banda ko sala folie wana mena kata ndako na osala folie na likamuni na mbongo ni parce que osala raté éducation uta na ndako biso ba mama to mekana ko yeba ko éduquer bana biso parce que soki to éduquer bana biso na kati ndako na biso te ba ozana ba problème na ba mabala na bango ba ko linga ko mona mibali lokola ba esclave mobali aza esclave te conseil mama bijou alinga ki apesa yango kitoko mwasi ezali kaka beauté ya nzoto te kitoko mwasi ezala ka mélanger na ba biloko nyonso tu wana ya mike wana esalisko ensemble et bimisisko beauté ya mwasi. Donc il faut que la exemplaire il faut que la que oui mutuana ta critique rayo mais quelque part avant dit ba okanisa bi oui en tout cas non aza mosa malamu parce que aza le kosote aza mosa malamu parce que ayebi ko yiba mbonga mobali te ayebi kutute so mobali na zo salaire nini basa bon baza ebelete na mokili oyo ke salaire mobali oyebi même pas ba koki ko za 2-3 te na kati ya poto mais eza basi musupi bazala bongo ayebi ni salaire mobali te akipale salaire mobali na été opesa été elle s'en fout mbongo na eta musazo ya musala na ye ngazo lesa libota na ye mbongo na eta musazo ka ya bana nde bafuta bana ya wana na yo pe mobali oza kolia makamu nyoso tuka wana mais yo siko papa zala mutema malamu zana conscience que moi na moi so akoki pe kozana besoin mbongo mobali parce que mbongo mobali za goût mama bijou pesi conseil na nga yango yo na lingina na suka na hotela bino mo voice ya star na biso ya Lori Lobo ye passa ki mo intervention parce que na tuna ki groupe na nga ya WhatsApp muto surtout na besoin ko ta groupe mama bijou ya WhatsApp ya ba amser o luki mama bijou ko tisayo na tuna ki bango mo mukie na tongo eza na mama na biso Karine papa na biso na kombo ya Lobo de Lori Lobo aza leader aza star
ye apesaki pe moi parti na ye na otela bino voice wana bomekana nikoyoka ndenge mama Bijou alobi na ndenge papa wana alobi eza kaka après la même chose ye alobi kuta baya basi likolo ya makambo ya boye mwasi yela ye projet tuna ye ozana combien to sala ni pambo ekoma ebele parce que yo zo senga ba 100 tam sozo baby ça pas mobali wana akoki ko pesa un jour ba 2000 ba 3000 obandi déjà ko baby moi si pe à solo moi c'est bien avant d'ana eboye asenga santé nana besoin sana ote na kino ngai nana besoin na ote kiyo mo kanisa pesa nga parce que ça na 100 ya na pe 1000 te ça na en tout cas merci beaucoup d'aligner bino mingi azo pesa mbote na mama la biso Juliana mama la biso Juliana ka Kolongo na Congo donc musala kitoko nazo mona ka banini ozotia en tout cas continuer osala musala na mama Bijou pesi ka conseil nazala besoin commentaire na yo mikana ni koyoka lisolo o pesa conseil nazala besoin commentaire ya mama la biso Ariane mama Bijou lobi akena sana wapi yana ope 1000 te ata sawa na kanisa pia na pete yo soko liyo pia te bo fandi na ona yango mama Bijou osengo te boza lokola bo moi si faut ozala yo lukambo ona ndenge na mobali abakisela esala bien mibali mingi bakoma olinga mwasi Bijou wana azane boye na opesa kombo na parce que c'est na tanga kombo na tanga kombo mutu te mama Magi wana mama Magi wana Belgique ana bien mama Magi wana tonga kana ye mama Magi wana deboya na ye akinde ba poto na sala na commerce mama Jolie azane bien mama Jolie kuto poser mama Jolie ozomo les opesa moi ba epesa moi ba poids donc pesa moi ba poids moi s'il faut ça la pas mobala bakiseli pas c'est moi au bobandé na mobali na tango pas si bino mibale neti ba yali libesa bravo mama Longonya vandalia donc au bandi na mobali na yo na tango passé allez sikoyo ekomi ko bima au produit parce que avec ba conseil na yo nde mobali na komi ya ndenga komi parce que soka zoki moi c'est malchance nde alinga koma bongo te oui baso bazala ko bandina mobali na tango pasi ozomona mobali na ndenga zo mata oui en tout cas vraiment boza basi malamu parce que moi c'est malamu azala bongo ozu mobali na tango ya ozu mobali na se na ba conseil na yo ozopesa mobali azo mata malembe poso ozaki moi c'est le koso moi c'est le lombo mais mobali akoma na niveau na te parce que yo banozala ke chaque jour biloko ndako baby milamba mo bimaki ngala sala mobali ozwa temps ya ko construire te mobali ozwa temps ya ko sala projet te parce que le koso na yo eleki ezala mibali mususu bazana bango mituma banga bayoka kate parce que likambo so tuma mama Bijou lobaka moi ça oyi kozala na malamu mais mobali azama be to ko sala nini na place wana mais quand même na lobaki soki mobali ngo aza vraiment azali abanga kanzambe azala na vérité akopesa témoignage un jour atayemo que moi c'est bato abanda koloba ngamo nde mtu na bandai koyoka te ngamo nde mtu na bandai koloba kufa kuputu ngamo nde mtu na bandai koloba ki nazana ngana besoin ba projet à long terme te c'est ça mais to pesa mibali na biso conseil to tika ko senga pamba elamba esala na ngo mutu te Bijou esala na ngo mutu te ezala penda ko esala na ngo mutu te ezaka ke tozolia moi muke tozo bomba mais il faut ozala kaka mayele kozwa moi ça mayele ezali chance mingi bazwa basi ya mayele bayeba valeur abasi na bango te eza mawa mingi donc to pesa bana biso mibali conseil avant kobala il faut motala ba qualité moi si azala nango ba qualité nini moi si o azala nango ezala ka ateke kitoko ya nzoto parce que soki mwana oya mobali akuta ina mwana moko ya mwasi o alinga dépense oyo la ka bilamba cher azaka ka na téléphone surtout il faut changer soki combien eza pas si mingi pona mwana na parce que ozala na problème ya finance donc moi si mwana mobali avant abala il faut atala babiloko wana nyonso tu ndenge moko pe mwana mwasi soko zui copain ko nyoko la mwana bakite parce que ye paza na mama na bango tika ko senga parce que mobali akoya ko boya yo likolo ya bisenga ba mama tozala sage pona ko bokola bana biso malamu bana biso moke mwana ayoka te mais yo mama aussi olobaki papa na ngai leader Lori Lobo
cassette vidéo oyo na moni neti ekoleka mulai mingi na koma koboya ba vidéo eza milai pona batu mingi bazala na Congo bazala na problème ya ko tala yango. Merci na participation na yo parce que mingi olobaki mama Bijou azwi yango ke kitoko mwasi eza kaka botete yaka tia mwa libanga na yo mwa pierre na yo sunga mobali pona a progresser ko yate ke opesa nga 100 pesa nga 200 non ozo bebisa un jour mobali na zo sala pona apesa kwata ba 2000 pona bozala bien pona venir na bino mwasi soki pe alingi yo aoya malembe soki basi mwasi mususu ozo sengo na kinko alingi yo te po mwasi openza alinga mobali na ye olinga mobali na yo a progresser wana ezali nini mama Bijou ndenge nga mama Bijou na raisonnaka et puis ndenge nga Bijou na yebi soki mobali na soki mobali olingi ete osenge mbongo ebele po akima na ye mais soki olingi mobali na yo bando okela yo mawa ata pesinga te ka bongo po nalingaka ye. Donc c'est ça vraiment to pesa bana conseil to sololaka na bana biso ya mibali bakutana basi ya malamu ya mibali ya basi pe bakutana na mibali ya malamu tozala toujours ba mama moko sage bana basi o bosala makamba bongo avant mariage ko senga botika parce que ozo risquer otula na kati ya ndako ya mama na bino pona oleki ko senga mingi après ba komo lo ba mama na yo azaka ndoki papa na yo azaka ndoki o famille kutu non famille ba tuté eza yo moko comportement na po oza lisenga singa. En tout cas na pesi mbote na famille nanga mobimba famille mosi na linga bino mingi na pesi mbote na ba copine nanga nyoso esika bozali mama Bijou la blanche en tout cas mama Bijou lobi donc alinga ba soutien na yo ndenge commentaka ndenge tira moi ba j'aime en tout cas mama Bijou a besoin ba soutien na bino mama Viviane na fraîche en tout cas bo continuer ko soutenir mama Bijou na ba conseil na ba téléphone ndenge benga ka pona opesa nga conseil en tout cas na sepela makasi mama Louise vraiment otika ngate mama Louise na colonne merci beaucoup na ba conseil na yo mama Bijou na za besoin ya bato bazo conseiller na za besoin bato bazo conseiller na za besoin bato bazo lingana kende liboso na za besoin ya bato na mona ke oui azala en amour nanga participer na musala nanga bango ndem tunazana bango besoin par rapport que oya ko amboyanga pour rien pesa nga conseil na privé na koyoka yo donc mutunyo surtout nde na lobaka mama Louise mama Bijou nde ka na lobaka muta koka ate biso surtout toza ko débrouiller so moni mama Bijou salil kamo mabe benga na privé pesa nga conseil mais soki nga na sengi conseil neti oyo koki ko pesa conseil na yo awa na commentaire ta commentaire na yo na ndenge mama Bijou lobi pona mama Bijou a sepela eza pona ko soutenir musala na en tout cas ma petite sœur Sandra Lina na Hollande na peso ba bisou ebele na ozela ka cadeau nanga petite sœur nanga ya sombelinga ba collier ezo uta Hollande ezo ya pona ka musala mama Bijou ya kitoko na komo zo déjà ba cadeau nazo zela ba cadeau nanga et adamona merci d'avance mama la biso Mireille na Hollande mama Bijou lobi talaka ka ba conseil na yo donc malé betozo koba kala mingi te to dosala ba direct ne ko pesa nga conseil oza toujours na motema na linga ka yo mingi na linga ba abonner na nga tout mama Bijou lela bino makasi bo continuer ko s'abonner massivement na Bidor TV bozala jamais déçu na linga ina tela bino voice ya ndeko na nga mobali mais nga monda lobi mingi donc moya ko tia voice wana ezalité mbote na mutunyo surtout ya yebi mama Bijou à la prochaine vendredi bozala na vendredi masolo ya kafu oza besoin mama Bijou abeta lisolo na yo benganga na betango bayo.